Bandeko na biso ya Kanyaka o bobenga Bemba na Moïse Katumbi. Bango makanisi na bango ezali ba memalamuka bakende ko tekela yango Félix Tshisekedi. Monsieur Moïse Katumbi c'est un affairiste. Il a ko teka ta lokolo poizo mbongo. Peuple abundaka na biki te. Peuple abundaka na micro te, peuple abundaka na balabala. Ce qui veut dire que le corps va comprendre que la philosophie wana tina suka. Les Nations Unies savent que le Rwanda a qui parmi les pays va déstabiliser le Congo. Parce que au fond des Congolais pas lobby que le Rwanda va déstabiliser le Congo. Bon, c'est une occasion de démontrer. Et puis il y a plus de 56 résolutions. Il y a Conseil de sécurité où que le Rwanda a impliqué dans Bitumba Congo. Et bien sûr. Et puis Batunion so bazali partout dans le monde et si l'ambassade de France est allée, bon une photo. Oh ba boma bat na Beni na Butembo bazui partout na Ituri bon kangaka ba photo bokomika na se si ce n'est pas le Rwanda alors c'est la France bomi congolais to bomi mibale ya bango. OK. Soki to sali yango te ba kotosa biso te. Comment pouvons-nous expliquer ba bomi bino 6 millions ata ba bolole yango ba bomi bino 6 millions ata mpese ya Rwanda to bomate toza ba bolole to ba to mibali lokwa bango. Vraiment, et c'est moi économique qui a été cassé. Papa Alain, ma femme qui m'a dit que Tomoni Katumbi kuna lobby yepe basali bemba lobby longo na mona mboka Katumbi. Tomoni pe kotoyo makamali pe mayike nini yoko koloba. Siko mboka ngo bote. Keka na mobulu boya bozoba ya batangala satoboni. Bon, en tout cas, eloko ezali vrai ezali bien que tous les membres ya la muka te metoye binenge la muka ezali organisé. Tango la Mouké Salamaki est la plateforme électorale. Après la Mouké est comme une plateforme politique. Dans toute organisation, et loko est pris Makaliboso dans la philosophie à départ. Makaniso est là qui a bino. La Mouka basala ngo pona soutenir Félix Tshisekedi. T. La Mouka basala ngo pona la résistance contre Félix Tshisekedi. Siko bande kona biso ya Kanyaka o bobenga Bemba na Moïse Katumbi. Bango makanisi na bango ezali ba memalamuka bakende ko tekela yango Félix Tshisekedi. La muka eko malokola partie prenante na kati ya pouvoir. Or philosophie ya la muka ezali na cadre ya résistance. Siko ndenge nini bino bolingi opposition ezala na pouvoir. C'est que la question que ba comprendre le ba ça te. Monsieur Moïse Katumbi c'est un affairiste. Il y a un côté kata lokolo poizo mbongo. Siko ye azako mona ke azo la muka. Siko bango bakanisaka la muka ngo ezali ye Moïse Bemba Kulutu Muzitu Fayulu. Non, la muka ezali bato nyonso ba pesaka bango confiance. Siko yo soko zi document la muka. OK nango na niveau ya Félix Tshisekedi. Oyebi sa Félix Tshisekedi yango nazako teka la muka. Mais la muka oneza na nini nakati? Pour la muka c'est le peuple. Tant que va salir déclaration, va soutenir Félix Tshisekedi, va reconnaître que Félix Tshisekedi le quoi mon continent bango. Va salir va demande d'emploi bino tout boyoka, va Twitter va soutenir démarche à Félix Tshisekedi. Va zapper causer la bokondi. Ba oser la pe bokondi, atindi pe ba liste. La liste ya batula, mais c'est quoi lobby yé coordonnateur? Ba lobby n'est pas comme un ministre de l'agriculture, pêche et élevage. Si ko ndenge yo oza membre ya gouvernement, autant ça ba résistant. Et ça la marawapi maman. Bokondi ya Kanyaka. Bato de bateka milimo kala. Ça la bongo, est-ce que toi tika la kala ba théâtre wana lokola na occupé fumwa pa lobby ke bango ba pona ki bangote. Toko bengala bango pe la mapona mete tokende siko na makambo. Est-ce que wana ezaka maloba déclaration moko lobami to pe toko mona lobi misale bandi pambate boko mona tiweri monesco ekotisi biloko na est bato baké ko déclarer ka ko lobake to boyi makambo bo monde ba soldat balati teni ya Congo ça veut dire des soldats congolais Rwanda ba beti bango violation ya modèle wana na mona te siko nini tokoki ko sala est-ce que to tikalika na maloba ke toko za na balabala ke toko za na balabala pe la simana ngolo ko samite maman Nangai, je crois que Kulutu Martin Fayulu a lobby. Basala ki nyonso po basala maramu nyonso po na ko étouffer peuple.
ba utiliser Moïse Katumbi ba bemba na ba bimpumbulu na bango zilo kwa ba Francis Kalombo et consort pour na ba désorienter débat ya peuple. Mais loko ezali vrai. Peuple a à peine à exigence ya yé. Peuple a à peine à makambo ya za kolinga. Peuple a lingi, peuple a lingi ba longolela e bokonzo ya kanyaka. Siko bato baza ko sala makambo. O bazali ba leader ya lamuka. Baza kolinga ko créer confusion. Nakati na bango mibale baotika pembeni ya peuple, mibale baokende pembeni ya Félix Tshisekedi. Et devant cette réalité, yango ndo moni population mingi basutenaka kulutu Martin Fayulu na kulutu Muzitu. O nyonso bango bakosala, ezali ba aventure. Mais loko tongi peto ba kulutu na biso mibale wana. Il faut pe bazala ferme na message na bango. Au moins lelo ba pesi biso esengo. Po ba lobi ke bazali na philosophie ya combat. Ba lobi bitumba o tozali ko bundezali bitumba ya peuple. Peuple abundaka na biki te. Peuple abundaka na micro te, peuple abundaka na balabala. Ce qui veut dire que le corps va comprendre que na philosophie wana tina suka. Biso tozali prêt à soutenir parce que biso bien que tozali membre ya la mukate mais toyebi que l'onction populaire ezali na maboko ya la muka. Soki ba memi biso na philosophie na tokoyokana. Pour que za tête ofanda oh non tout ça non biso problème na biso ezali le peuple doit se prendre en charge. A kolongola ba nyonso bazali ba élément malicieux a tie bango libanda a convoqué un congrès fondateur à partir ya wana nde tokotia nouvelle base élection ekoya poto boye élection internationale o ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais ba semi congolais consort bango nyonso ba osa confusion. Pas question, il faut résoudre la problématique et occupation et couper sa biso force pour qu'ensemble tu es retard dans une même direction. Il y a un nom de soutenir. Accusation à Rwanda et fondé bandeko France andimi yango aussi le tata au Congo et fondaka Rwanda France et le baki ke ali na makasité ya kosambisa po ete baza crédible te mais lelo les mêmes France wana a comme crédible pour la konzeba Rwanda po asambisa Congo nzela ya odongo mama na ngai soko yebaki esengo na yokaki tango na yoki ke bafundi ndeko na biso wana nazaki na esengo batu ba comprendre ngate ba mais ndenge nini passe ya moninga te na pesi binoka eloko moko omoni tangu Paul abandai kote ya sango malabu e bandai koyokana te e ko sala ke bato ba ngaki ba bundisa Paul ba boma évangile ba ko sala re ba kangi Paul na Silas po ba sambisa bango na ngongo ba osambisa bango nde ba vérité bimaki batu musu ba bongola mitema na procès ya Paul loko ba porter ndeko na biso plainte to lingaka tolo ba to zakasi te ba yokaka to lekaka na ba TV ba yokaka malamu te to salaka ba action ba yokaka malamu te ngonga esko ni l'état français à cause de la wana a opposé ba question pour comprendre pourquoi ba kangi ndeko wana ngonga wana ndende kwa kopesa ba vérité akoloba ba o ezali et puis azana ba preuve tala meke preuve à liboso tango ba osala afdel baloba kinini non car Rwanda a réfléchi a moni que non il faut pas déstabiliser pouvoir à Mobutu pour na kolinga kotrake ba to ba benga ki ba rebelle na bango parce que leur pays était en insécurité ba eko recruter Laurent Désiré Kabila bango nde ba déstabiliser la Congo en 1996. Ce qui veut dire qu'il y a des preuves sur l'implication, il y a Rwanda. Aujourd'hui, la résolution est belée à Nations Unies. Résolution 1297. Oh, et ça là, Monisco. Oh, et ça Monisco, et ça Monique. Balobi, na kati ya eloko wana, tozalaki na 6 pays signataires. Il y a accord qui a cessé le feu. Na cessé le feu, batangi 6 pays. RDC, azalaki na kati, représenté par M. Laurent Désiré Kabila. Rwanda azalaki na kati, Namibia azalaki na kati, okay, Zimbabwe azalaki na kati, Angola azalaki na kati, Rwanda na Uganda bazalaki na kati. Les Nations Unies savent que le Rwanda azalaki parmi les pays qui va déstabiliser le Congo. Ce
Parce que funda congolais pas lobby que le Rwanda a déstabilisé le Congo. Bon possibilité une occasion de démontrer et puis il y a plus de 56 résolutions. Il y a conseil de sécurité oh ba yeba que le Rwanda a impliqué na bitumba Congo. Bango ba pesi rapport mapping babi que il y a eu plus de 6 millions de morts. Si comme muta lobby na bino que Rwanda est allé payer ennemi. Bino bobi te bo poursuivre et bo mener la justice. Tondimi mais bo yo kande maramba koloba. Vous posez une question, abimi ces résolutions moko à la kiss. Il y a mis 56 résolutions aux communautés internationales ici. Vous êtes membre de la communauté, vous êtes membre du Conseil de sécurité. T. Ndeko nanga sepela ndenge bakangi yo, ndenge ba traduire na justice. Et là une occasion siko mutu nyonso congolais nyonso, chacun dans sa spécialité, to bemasiko matière. Toi accompagner de konabiso na sima ya kosambisa yende tokozwa gain de cause tokobimisa implication ya France na situation wana bobo sanate en 1994 Papa Kengo premier ministre la France le président français Mitterrand a obligé Papa Kengo à kotisa ba Rwandais armes et munitions. Papa Kengo ana na bomoi ba vidéo pezali le Rwanda c'est un pays ennemi. Parce que na simawana batu bakoye ba vérité. Ba journaliste na biso bazala. Ba oya bango bazala. Allez, pesa kamba mo matière. Na Kinshasa pe tozali. Bien sûr. Et puis batu nyonso bazali partout na monde et si ka ambassade de France ezali, bozwa ka ba photo. Oh ba boma bat na Beni na Butembo bazui partout na Ituri bokanga ba photo bokomika na C si ce n'est pas le Rwanda alors c'est la France. OK. Voyez-vous souci na biso nde yango wana ndeko na ngai félicitations ezaka esengo bakanga opo na peuple lokwa bafundi yo ekozala occasion et puis aza mutali bosote ba msupe de ya basamba balonga pe akolonga po makambo ya lobaka ezali o biso tout lobaka ezali o Nations Unies ya loba ezali batu nyonso ba même Kagame ye moko pa loba to na ba vidéo ti boyoka sangote na Congo chef d'état-major azaka Rwandais azalaka bon siko akomaka ndeni soki bobi ke bino bo responsable te bokomaka siko chef d'état-major na RDC ndenge ni les 4 vice-présidents maman yozo bakutu muto ayaka na FDC ayaka na Laurent Désiré Kabila c'est un Rwandais. Papa allez on a peut-être comme la souka pambate to sala na makambo la moni ko la boko landa pe la nouvelle là to suki si wana soki mo ali loba muke aboka bwani yali opesi na peuple congolais ko bayo ko popé makambo zali mwebele peuple congolais sa ebi position na ngai na opesa ndé message na kulutu muzitu omone eloko esepesa nga litoyo lobaka ke soki bitumba soki ba okoka te to sa guerre na Rwanda philosophie na ngande yango wana OK babomi congolais wa to bomi mibale ya bango OK soki to sali yango te bakotosa biso te comment pouvons-nous expliquer babomi bino 6 millions ata babolole yango babomi bino 6 millions ata mpese ya Rwanda to bomate toza babolole to aba to mibali lokwa bango bobomi kuna to bomi awa bobomi kuna to bomi awa et puis nzamba aboya bitumba te botika ko ba na peuple oh non bino bozali ba qui vous dit que le christianisme pekisi bitumba la Bible va te abondate pour la dignité, pour l'intérêt de la nation. On va le faire. Bon funda, bon message, bon message, mais biso aussi na chose ali botoko bunda pour la nation. Ce qui Félix Tshisekedi a se constitué un obstacle. A commis le quoi visible, tokotinda 6600 volts, na visible, na nyonso tout et longwe. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde en bas. Merci Papa Len.